Docteur Kemafumbe, bienvenue. À vous la parole. La grande dame, la dame de fer, Maman Bibi, trouvez mes admirations et salut pour votre combat. Merci. Je salue tous les compatriotes avec qui on va partager aujourd'hui. Merci, bienvenue. Moi, je ne suis pas étonné et peut-être ce n'est pas de la même manière que moi je vais aborder la situation par rapport à Kabila Mboa selon M. Chilombo. Madame, moi je viens avec des questions, comme vous le savez, nous sommes des peuples qui s'interrogent. J'ai aussi les gens de pro-Congo qui sont devenus les peuples qui s'interrogent. Sur ce, je vous dis merci. Alors, je voudrais ici rappeler, on s'est posé quelques questions. Madame, s'il y a un bois qui dirige toute la République 18 ans, c'est que Mboa a l'équipe à Congolais Mayele. Et moi, je préfère être Mboa. S'il y a un bois qui comprend que lorsque son mandat finit, il ne doit pas changer la constitution pour s'éterniser au pouvoir parce qu'il est un bois, à partager la constitution à bateau, à tiki yango c'est que Mboa na za maele par rapport na moto ya za moto mais azo changer constitution. Ce qui toza na Mboa, o ya zwa qui pays morcelé avec des petites républicaines, mais Mboa na asali nyonso asangisi ba Congolais, c'est que Mboa na leki ba Congolais maele. Ce qui toza na Mboa madame, oya alobaki ke maloba nyonso izere nyonso akoloba te faut loba tango parole eza plus utile que le silence c'est que Mboa na aliki ba Congolais o balobaka biloba loba mayele soki toza na Mboa oyo azalaki na relation na ennemi na biso te tobengi ba Rwandais oyo abinela bango na stade de martyr te atiel nini abinela bango mutu ashina banzemo na biso ya Congo c'est que Mboa na aliki ba Congolais po Mboa na yebaki ke ba Rwandais babumaka ba Congolais. Ce qui toza na Mboa, madame, oyo aza capable ya constituer armée oyo akuta yango te. Akuta armée oyo ba article 15, babanda kolia na ba poche ya ba Congolais, mais a structuré, apesi biso ba institution, apesi biso na constitution ezo pesa article 58, oyo ezo ba ke richesse na biso photo diviser yango, c'est que Mboa na vraiment aza mayele kuleka ba Congolais. Ce qui toza na Mboa, oyo a relia ba province, n'était entre Bandundu et le Kasai chez moi. Madame, je dois respecter Mboa. Et soki nazana mutu, oyo, il a fallu 100 jours na pouvoir, ba détourner mbongo mobimba, mais ba kangi master na ye conseiller, aloba aza un homme sérieux à quoi assumer ba fonction, pe assumer ba fonction, c'est que Mboa aleki mutu wana mayele. Soki toza na moto, madame, mbongo ya Covid. Mbongo ya Covid oyo eza censé servir pour ba protéger ba Congolais, mais bango ba détourner yango. C'est que Mboa aliki moto azomi mbenga mutu. Po moto oyo aza conscient, oyo aza neti Mboa te akokoli ya mbongo ya Covid te. Madame, soki toza na moto azomi mbenga mutu, pe azo permettre que mbongo ya lampadaire na ba forage, ilinga permettre bato ba Congolais bazana na mwa ba besoin primaire ba bengi l'eau na électricité, ba détourner yango mais ya apekisi ba Congolais. Alobite, aza père de famille eto jeté à pantire te. C'est que mutu wana Mboa aleki mayele. Madame, soki toza na mutu oyo azomi benga mutu, mais yena papa na ye incapable ya kolungola mutu wana na pouvoir te ba traiter e Rwanda, mais tango ba ye kozwa pouvoir ba komi ensemble bango nde baza batu na ba Rwandais baza batu, mais incapable ya kolakisa biso mboka na ye na Rwanda, c'est que mutu wana Mboa aleki mayele. Par conséquent, madame, ce qui n'a étalé to kokoma musika, par conséquent, j'ai conclu que ngaki Mafumbe na Zambwa, mais Mboa yo aleki moto mayele. Je pense que la majorité bato bazoyo kabiso basali choix oyo na Zambwa ya solo, na no ya Zambwa mutu. Je suis de ceux qui pensent que je ne suis pas défenseur de M. Kabila. M. Kabila a ses défauts, mais il n'est plus au pouvoir. Il faut rappeler na moto azomi benga moto azobenga bato musu bambwa que M. Kabila n'est plus au pouvoir. Celui qui a des comptes à rendre au moment où nous parlons, c'est M. Chilombo. Oya comment justifier madame? Jamais na mona Mboa na 18 ans na ye aloba ke soki eloko ezotambola te a akize constitution et komisa ye na pouvoir. Soki moto aza moto pe aza neti Mboa te aboya azala Mboa madame. Mais azui pouvoir aloba changer yango pour na constitution eza ba étranger. Même si yo moko moto auti na constitution na aza étranger te, mais azo changer yango na raison ni mususu nini pour ba américain ba lobby na ye changer constitution pour s'adapter à un accord stratégique auto signé, comme si les Américains sont devenus des Congolais. À ce moment-là, j'ai choisi d'être Mboa. Vous comprenez par ici, madame, que nous avons un messier
qui distrait les Congolais. Ce qui tolingi mboka na biso, et par votre micro, votre panel, madame, permettez-moi de profiter. Que Congolais vit à Baïlima na utope sabino wa boyebina naza, bolo beaucoup to azamboate biato mboza la moi moya azana moi ba orientation mususu ayo kaka. Boyebina naza bolobo. Tout ça l'effort. Les 8 yo moto yebi kozala ka victime ya moto yo akosi biso kaza moto nzo kanda azanyama. Na moto yo amikose ayebite kaza président pour soka yeba kaza président madame alingaka respecter ne fisque serment na ye madame oyebelo ko babengi serment o to bengi engagement implicite ezaneti contrat au signé na peuple o respecter contrat constitution puis o conserver yango ya alinga a respecter d'abord yango te oyebi combien de fois il a tripatouillé constitution na biso mais aboya a conserver yango alinga alongola yango na bengi ba congolais les 8 oyo partout dans toute la République. Nabiso basotuzan étranger. Même na panel ya maman, madame Bibi Awa. Tout ça l'effort, ne fils que $2, $3, tout ça la moi, tout ça moi ba cagnotte mo to lungola batwana. Bason bata mateka ya kusukula elungina poto yebi ke moto ya en face. Aleki na mbwa motema mabe. Alakisi biso déjà. Talaka bala liboso to mona ba opposant, ba leader na kati ya mboka ba mususu babuka na mekolo, ba mususu babeta bango ba réel net ndeko sisanga eza regrettable. Toza na moto yo, même mbwa yo kaka. Omoni mbwa madame Bibi, soko oza na mbwa na yo nengo oza wana. Bayeka watako ya ko défendre. Mais soki mbwa komo suwa yo moko se kaza peut-être na rage. Oh ya biso aza na rage déjà. Donc toye baningi ya ko benga na ile 8 po moto wana azo mériter mboka na biso te. Voilà ce que je voulais dire madame. Monsieur Kabila, et c'est par votre micro que je passe ce message. Monsieur Kabila, on vous a tout traité. Au combattant na papa na yo au péril de votre vie. Papa na yo makizara nda zalaka. Mais andimi azati ya ona mulongo ulinga kokufa nenge ba mususu bakufa ba masasu na nzela. O libera mboka wana. Tia milité. Ozalaki orgueil Timoto ya aliki bambo te. Akuta pays na entiérité lelo ekomi parti mususu akukaka ko contrôler te mais ça toujours na courage ya kuluka changer constitution amona ba opposer bato ya mabe na yeka Kagame. Donc biso to sala effort to bengana ye congolais image na biso ndezo jouer yo moto bimaka na butu bakulu na bazonyo kola yo moto nebo benga kinga ke na avenir elengesa ba force du progrès bango wana bakomozwa na ba taxe kuna to zala to bima mukolo wana po mboka na biso ezonga po to bénéficier d'intérêt ya mboka na biso. Madame Bibi, la seule manière pour faire profiter les peuples et les intérêts ya mboka na bango richesse na bango eza ko poser ba acte public. Ça veut dire vous construire par exemple des routes, l'électricité, tout ça, c'est la seule manière. Mais c'est une boîte à lati ba Weston ya batalo ya ndenge nini a ko servir les populations na été ezaka famille na ye. J'appelle maman Marthe, maman Denise, c'est le moment de conseiller votre enfant. Pour to boy ba dé national, biso ndenge to za boto ko sala choix eza clair. Entre République et un individu, le choix est clair. Nous choisissons la République. Et moi, je demande à l'ancien président de faire un effort. Faites un effort parce que parce que les moyens vous avez, l'expertise militaire aux anango, na notion un rapport de force et to conjugué by effort nabiso. Soutenir bateau bazo communiquer net ba mama Bibi. Soutenir ba initiative à opposer rapport de force. Si pas vous-même soyez au four et au moulin, poto bengana ennemi microbe yaza. Yo zambwa yaza microbe. Mbambwa pe bazwaka ba microbe donc aza ennemi ya batutu nana lingaka microbe surtout microbe pathogène madame futo bengana ikaka le moment est venu merci. Et lelo chers amis azali ko réaliser pe ezali rêve na ye ya kozala na kati ya stade et sika coupe du monde eza ko betama et atele makaloko la président de la République. C'est le seul président de la République chers amis oyo a sali déplacement pour na kokende na bamboka wana. Mais ici avant na kota na kati ya ba insulte ya Joseph ya Félix Tshisekedi contre Joseph Kabila na lingine on atali sabino eloko moko botala na tribune esika Félix Tshisekedi azalaki bokomona chers amis il y a une vidéo et circulaki nazo benda naza ko interpeller bino il y a une vidéo et circulaki et vidéo on est circulé ezalaki une Rwandaise, journaliste rwandaise, na tribune ya République démocratique du Congo, na tribune République démocratique du Congo ezalaki, et a sali vidéo wana azali ko filmer Félix Tshisekedi.
Et na ko filmer Félix Tshisekedi asali ba commentaire oyo asala ki na yo kaka Kinyarwanda te ye kaka nde moto ayebi yango. Soki na kei na ko meka ko sala analyse muke chers amis. Nazomi tout na question. Est-ce que la fille ou la femme ayaki na Félix Tshisekedi ou Boudimbu ou maman Denise Nyakeo? Parce que naza commis tout na question. Soki cette dame, na retire bino cet extrait pour na bandeko ba Rolanda rediffusion. Nera modi kumujani bataricha. Amita Felix Antoine Tshisekedi prezoko. Akaba iberano Portugal kimwe bacamo mu Karabaka baratwara igikombe cy'isi Ronaldo batangiye nabi biragenda biteyo. Soki cette dame azalaki na gouvernement congolais te nazobi tout la question ndenge ni ya koki ko accéder bisika wana parce que tribune esika bango bazalaki eza tribune oyo bande ko coûter quand même. Ezalaki facile te pour na accéder wana. Et lokola journaliste cette dame esengeli azale sika ba journaliste bazali. Mais comment na ye lolenge akendaki na accéder et botala lolenge azweli vidéo ya Félix Tshisekedi. Pour na koyebisa bino ke Félix Tshisekedi azalaka protégé te. Botali États-Unis d'Amérique, botali oyo ekomela déjà le président américain. C'est-à-dire soki ezalaki moto moko azalaki on sniper alingaki abeta Félix Tshisekedi masasi pe histoire na ye alingaki ekende na passé. Parce que ti la dame akendaki na ko filmer, ti a diffusé vidéo, toyo kite ke ba interpeller cette dame là, toyo kite ke oh non ba kende na quand même ko sala commentaire na sens ya ko s'interpeller d'abord koloba comment un Rwandais na mopanzi na journaliste rwandais akende ko filmer Félix Tshisekedi tango aza ko sepela pour na ko partager cette vidéo. Bande konga tong natali vidéo wana et pour ça kinga quand même ya komi tout na ba question ebele. Comment cette dame a eu l'accès na tribune au Félix Tshisekedi aza? Est-ce qu'aza leki ya Denise Nyakero, petite ya Boudimbu, copine ya Boudimbu ou copine ya Félix Tshisekedi yemoko? Po esika wana moto babengi président de la République ya aza. Chers amis, moto nyonso royi ko tate soki esengeli to zwa Félix Tshisekedi na niveau ya président de la République. Comment cette dame a pu accéder bisika au Félix Tshisekedi aza eza question. Nde esika naza kotalisa bino Félix Tshisekedi azalaka protégé te. À tout moment, soki Félix Tshisekedi esengelaki aleka na likambo ya coup Pimpin mbele chers amis na momo tozo koloba to leka déjà lisolo ya Félix Tshisekedi. Tozongi sikoyo chers amis. Na likambo ya esengo ya Félix Tshisekedi. Chers amis, na mona président langwaka masanga en public. Mais lokola Félix Tshisekedi non na mona te. Na mona président de la République langwaka masanga en public. Pe ba réaction e bandi en public. Mais lokola Félix Tshisekedi non na mona te. Félix Tshisekedi Amélie Masanga pendant qu'il y a kolanda match à langue chers amis na ebisi maman citoyenne na soni boyebi ndenge balobaka chassons les naturels bozongi sabino moko un moment Félix Tshisekedi alingaka tali sabino ki aza bien éduqué aza moto yo penza aza ko mériter kozwa kiti ya République démocratique du Congo ko vanda lokola président de la République. Mais après chers amis les lobbies sont abino trovi ko vanda to lobby que Félix Tshisekedi aza ko mériter kiti wana lokola président de la République était. Ce n'est pas seulement parce que ngai na lingaka Félix Tshisekedi te pour aza ko kamba na kati ya nani. Mes chers amis, à chassant les naturels revient au galop. Makambo nyonso Félix alingaka ko faire croire biso
que Azali, Akola Napoto, il n'a rien de l'Europe. Félix Tshisekedi. Mais Félix Tshisekedi n'a pas naïe. Alingakani, nini eza favorite, il y a Félix Tshisekedi. Na quotidien naïe, asalaka nini. Azo komuna na kaza moto, akomela masanga, à part komela masanga koluka ba mama, à part koluka ba mama, azana eloko mosusu te. Kolia, merci beaucoup Seko. Kolia komela masanga koluka ba mama koyiba mbongo à République. C'est des choses au Félix Tshisekedi azana yango, c'est des choses au Félix Tshisekedi a lingaka. En dehors, il y a Owana Félix azana eloko mosusu te. Et Sengweleki était mon Nakofinga, merci Maître Ben, bienvenue. Nakofinga. Et Félix Tshisekedi a 8 ans, chers amis. Yako sepela pour Félix Azara Moutaba émotion. Asana Ramakamounio son émotion. Ce qui a Monica Kambala Moka Bandi Koloba. Wotala un président de la République. Azanga agenda. Ce qui vont gagner. Nakobakisa un jour ya revendre Nabino. Mais attendez. Na Est ya République, chers amis. Peuple na yo azokoufa. Ba déplacer des guerres. Bazangi bazana ba condition te. Bazo vivre na ba condition malamu te. Bazo luka nani akosunga bango. Bazo mituna nani azalaka président de la République démocratique du Congo. Qui gère ces secteurs? Bazo talisa biso ba lobby. Félix Tshisekedi atindeli bango bavareuse. Est-ce qu'ils ont besoin de ça? Bah déplacer de guerre, baza vraiment on a besoin bavareuse, il y a RDC. Il y a Léopard. Pour basa nango nini? Est-ce qu'ils ont même le temps de suivre le match? Ils ont même le cœur, il y a Rokenero Luka, balanda match. Les déplacés de guerre là. Baza vraiment on a besoin qu'on Luka kota la match. Je ne pense pas. Ils n'ont pas le temps pour ça. Na mutu na bango bazo luka zo réfléchir ndaku na ya zalaki kovanda ndenge nini ya kolia ndenge nini ya komela ba congolais wana chers amis ba koma lokola ba réfugiés na propre pays na bango ba koma lokola ba réfugiés na propre pays na bango. Mais Félix Tshisekedi se donne la joie ya kozwa avion ko kene kota la match ya PSG na Hongrie. Alors c'est donner le plaisir. Ya kolongwa na Kinshasa, kokene kotala na ye, malgré ba Congolais ba koufaki na beni, chers amis. Bobo kene kotala na ba image lelo, record et zali, ba ADF baza ko battre record ya bibembe ya ba Congolais. Ya ko boma ba Congolais. Ce qui otali journée ya le 11, na le 12, lo lenge bandeko ba koufaki na beni. Un président responsable. Un père de famille a koki kotika bandeko wana te sans qu'il a quitté sa drapeau ya mboka. Félix Tshisekedi a sali. Donc quand il est engagé à faire quelque chose, oh eza pour na plaisir na ye, a sala raneti makamwana ye a eu information te, il n'était pas au courant. Il n'était pas informé. Mais les chers amis, ceux qui ont meki ko commenter ba koyebiso le président de la République est le mieux informé. Le président de la République est le mieux informé. Le président de la République a mieux informé kaka ceux qui y a lingui. Ceux qui ont pour accuser des autres, le président est mieux informé. Mais quand il s'agit de s'occuper d'un peuple congolais, dans la situation où ils ont trouver des solutions, votre président n'est toujours pas du tout informé. Toujours pas informé. Et parce que comme il y a Kabila, et comment l'on a bilé pour Félix Tshisekedi, sans le nom de Kabila, Félix Tshisekedi ne peut pas vivre. Aujourd'hui, il justifie son échec na kombo ya Kabila. Il faut attendre kombo ya Kabila. Ce qui attend kombo ya Kabila, c'est comme le cube magique na kati ya biloko na ye, na kati ya mandat na ye, na kati ya échec na ye, amona ke loko akoki koloba te. Et sengela ki Félix Tshisekedi azwa kombo ya Joseph Kabila, aya na yango na mesa pour que ye na part na ye. Tellement qu'il est obsédé, voilà le mot. Il est tellement obsédé na kombo ya Joseph Kabila. Et ce qui a tangi kombo ya Joseph Kabila te, c'est comme si a réussir communication na été. Sorti médiatique nyonso ya Félix Tshisekedi, et ça la kaka na raté, surtout ce ka langwe.
Bandeko to tapoter live. Soki Félix Tshisekedi a langwe. Nazo tuna mama Denise Nyakero. Rôle na yo pemene ya Félix Tshisekedi ezalaka nini? Parce que ba conseiller wana bazwa kambongo. Ba roko tika Félix Tshisekedi asala oye alingi. Mais yo za mwasi. Oyo koki ko bomba image de votre mari. Parce que lelo mbongo oza kolia. Ozo zwango na sima na ye. Soki lelo ba descendre Félix Tshisekedi. To lelo eloko moko ekomeli Félix Tshisekedi na yebite eloko nini na koyi koloba. Mbongo wana oza kozwa, okokoma ko bimisa o boyibaki pour que salela. Entrée kozala lisusu te. Alors pour nous protéger entrée wana, et ça d'abord image. Il y a président de la République, il y a père de famille. Comment koyi kovanda na part na yo moni que Félix Tshisekedi a langwe. Yo moko moni ndenga langwe mama Denise. Félix Tshisekedi a langwe complètement. Mais ba pesi micro, au vandi pozota la ndenga zoloba. Félicitations d'abord na ba Congolais ba pro Congo, y États-Unis. Ba kei ko humilier Félix Tshisekedi. Bande koloko leki tika ezate. Félix akanisaki égalisation wana ya komema yango akei ko tiango liboso ba Congolais yango nde kokene na kopesa e changement ya constitution. Ah ben non, vous ne pouvez pas venir politiser le match de football. Et ça secteur moko ekomi kopesa ba Congolais au moins sourire ya mukie. Ata bolobi bobete la yango tolo c'est pour la première fois. Toyebi pour la première fois ezalaka neloko nano esalamate. Mais bino 52 ans après bozo benga yango pour la première fois. Na ebite soki bino français na bino bolobaka eza français mususu na obiso toyebi. Pour la première fois. Pour bino bolingaka pour la première fois. Pour la première fois. Mais ce toyebi bino pour la première fois. Un président de la République démocratique du Congo a même la biso le président rwandais na kati ya stade de martyrs ba betela maboko baloba yo nani oboya Kagame yo nani oboya Kagame wana bokomi ote okoyi koloba ndenge wana te eza na contexte moko boye oyo président de la République ayambela ki na Kinshasa. Ah ben non, bino bolingaka pour la première fois. Acceptez aussi que c'est pour la première fois en République démocratique du Congo, un président de la République, accueilli Kozolabiso, le monsieur agresseur tant dénoncé par l'IDPS, a yelibiso na cœur ya République, na Kinshasa, a souka kiwanate, accueilli ti esika ba mama bazala violé, na Goma, accueilli a posé les bango Kagame, a bengue mon frère, partenaire fiable et nécessaire. Chers amis, Tovandi, tout le monde Félix Tshisekedi. Aye koyebisa biso Kabila azali mbwa. Aye biso Kabila azali mbwa. Prédécesseur na ya akomi mbwa. Moto ya pesi e pouvoir. Chers amis, boroko yina Kabila lolenge bolingi. Boza libre. Moto akopekisa bino azate. Mais Kabila longwa na pouvoir, il y a cela 8 ans, chers amis. 8 ans, Joseph Kabila longwa na pouvoir. Ce qui te mokolo ya lelo. Kombo na ye eza kozonga na table, tope na table ya ba Congolais. Na table ya Félix Tshisekedi moto ya za sensé lelo. Akende na kopesa biso une autre nourriture que Kabila bapesa ki biso lobi tango bazala ki na opposition elingi koloba échec. Il a échoué. Et lelo ayebi ko lolenge ya ko justifier échec na yete. Lokola azana difficulté ya ko justifier échec na ye. Azana posa atikala na pouvoir. Mazoye bate loko nini ya koya koyebisa ba Congolais pour katikala na pouvoir. Kwiti ya miliki ya pouvoir eza ko balola e moto. Et parce que ezo ko balola e moto na ba sens nyonso. Et le monsieur ce qui a commis na kwiti, il ne voit que Kabila. Bon, moto ko sabinote. Félix Tshisekedi ayaka na télévision na kombo ya Kabila kaka soki a langwe. Bon moni ne balobaka moto soki a langwe. Vrai comportement na ye bimaka. Nde Félix Tshisekedi. Félix soka langwe. Comportement na ye siko penza ya bo Félix ebimi. Soko azali boso a caméra wana za koyebisa bino monsieur chers Congolais nous sommes des pères et des mères machin.
mais soki alangwe wana sikoyo matonge ebini wana siko Félix ya matonge o biso toyebi ya matonge abande kolata pantalon ya 4 mètres na luketu bakangi yango basimbisi yango na ceinture nde Félix Tshisekedi ya Félix Tshisekedi o biso tomona ba pantalon ya 4 mètres bobi 4 mètres na luketu ebima ndeni o mona pe esali ba pli pantalon esali ba pli et kangami siko ceinture et soutenir yango na ndenga liboso sikoyo nde Félix abandai kolata et une personne comme ça moto ya soutenir yango lelo chers amis bato ebele baza ko reprocher biso baluba na ingratitude na reyo koloba pe quelque part baza na raison ya koloba ke biso baluba toza ba ingrat malheureusement na koki komi longola te parce que surtout na kombo na bango mobimba papa limbisanga me lokwa malédiction lokwa malchance baluba baza ba ingratitude ya Félix Tshisekedi ezokamwisa mokili mobimba même sa femme azokamwaza étonné mais moya loba ezate Félix Tshisekedi traite Joseph Kabila de mboa et aujourd'hui chers amis na moni ba mboa ya Félix Tshisekedi nyonso poto kene nango kaka de mboa en bois pour ceux qui Félix Tshisekedi alobi Joseph Kabila azamboa il faut toyeba parce que ye azanani parce que pono yeba ke ye azamboa il faut yo posa kamboa po muto alia kana mboa sani moko ye azanani po alia na Joseph Kabila table moko atombola kutu vert azola kisa Joseph Kabila je t'aime Joseph Kabila beta ikabe moi non plus moi mukolo Félix Tshisekedi azora pouvoir oh bon mon na Félix Tshisekedi azala ki wana bazo mela champagne na table mukolo liboso oh Félix Tshisekedi azora ki tu wana ba masolo Joseph Kabila Félix abetela Joseph Kabila mandeko bamoni photo wana bomona na photo moko ba mela champagne bokene na photo wana Félix abeta masolo atonga ba politicien kotonga ba opposant ndenge bosila na table wana masolo lokuta vin na champagne emela mawana Félix alangwa komika otonga papa abango papa Etienne Tshisekedi atonga mawana atonga papa Tshisekedi atonga Fayulu boyebi photo na oloba bozela lukela bino nkola photo wana nani atonga mate atonga batu nyonso même ba militaire IDPS il y a du progrès batongama likola 20 na whisky et lelo Félix Tshisekedi ndenge aza komimona koki akomi munene makasi mutakotelema mbene ya azate merci maman la citoyenne mami kato matsabatu merci kabuya batu nyonso batongama Mobutu kutu koloba te paix à son âme notre ancien président de la République et lelo nazo comprendre acharnement bato ayi de pes bazalaka na yango sur Joseph Kabila bamona ka eloko mboa bomoni biso baluba to liara tellement mboa malheureusement ngana liara yango te okoti okangi micro s'il vous plaît omati okangi micro ngana liara mboa te mais pas na biso baluba lokwa to liara mboa na part na bango siko soki batali Joseph Kabila ba omoneka na elongi mboa bomona ka fo bakanga ye basopele ba ya moto bakatakata ye balamba ye do bakoma komona Joseph Kabila lokwa mboa yango moni siko na ebite bamona ye lokwa mboa nini bamona ke mboa moko mafuta makasi ah non chers amis non na mon président il est impolite Félix est un
impoli. Est un impoli. Et à côté kalaka jamais cause à la rassemblée yaba congolais. Cohésion nationale oyo tozo ko rêver. Na Félix et tu sais que dit toroti kalaka cause yangote. Na Félix et tu sais que dit ba message eza kolekana lelo ya soki bango bazui kuna biso to zui awa. Bango soki ba kati kuna biso to kati awa. Félix et tu sais que dit sont fous. Ils sont fous. Bo sala o bolingi boloba o bolingi Félix Mutuna eza kuna te. Et lelo bambwani on Félix et tu sais que di ba fongoli singa. Boye biso ki Félix et tu sais ya on a lobaka ko défendre échec hein. Na incompétence. Eza pasi. Eza pasi. Moi j'ai la facilité aujourd'hui pour na ko défendre ba valeur. Soki na ye atana lobika à 15 minutes maître ben a kozo maloba ndeko citoyen kozo maloba docteur qui mafumba kozo maloba mama citoyenne mami kaba kozo maloba mais ce kozo défendre échec ozo défendre incompétence chers amis ezalaka chaud ko défendre eloko wana ezalaka pasi donc les gens babimi lelo ba komi koya ko défendre Félix Tshisekedi ba obenga ngo figure de style. Donc, insulte, ba latisi ango voile, ba komisi ango figure de style. Chers amis, est-ce que vous avez que bino moko ka batu botanga na lobaka na batu nde to le karaboy na télévision? To salaka attention na o to lobaka. Omoni so ba fongoli ka caméra liboso na yo. Salaka attention na o roloba. Il faut mettre la rabo moninga na zaraso na liboso caméra na misimbaka simbaka. Na zotala talata mosusu elamba na nge tengami na bongisa po na za liboso a caméra. Batu nyonso bazotala nga balingaka nga te. Mutu muso komona nga ndenge suki na nge tengami boye. Ye azwi nga matisi ngo liso ekomiti awa. Asali yango capture, a changé yango format. Donc, les gens sont tellement mauvais. Et on a un président de la République aya kolekana na télévision sans tenir compte. Il y a rôle où il y a ça ko jouer à la tête du pays. Azo finga moto ya tikeli pouvoir. Un ancien militaire a péci au pouvoir pacifiquement. Et yo, comme il a pouvoir, au banda qui n'a pas biso que non, 2 ans est belé, 2 mandats est belé, 2 mandats c'est trop. Ok, il n'a biso, oh non, c'est une femme qui va me succéder. Oh nani, tout ça et tout. Après, le est commis, oh, teto qui n'est qu'à 7 mandats. Et na 7 ans, il y a pouvoir. Au Mathieu Kangi micro s'il vous plaît. Sinon, au Kiti. Et voilà, chers amis. Na kamwena mona bato a UDPS. Baza koleka ko défendre les insultes. Oyo Félix et tu sais qu'il y a sali à l'égard de son prédécesseur. Nathalie Nalobi, où va le Congo? Ce qui les insultes. Moto et sengeli a pesa biso éducation. Nazo tout na ba Gaulois. Est-ce que bon moni camarade Namino Félix et tu sais qu'il dit? Pour ba benga ki bino ba impoli. Tant bino bo fingi Félix et tu sais qu'il balobi vous avez impoli. Vous fingi président de la République. Non, bino pe fo bon le kabo bi sa bongo to finga qui était. Et c'est là qui figure des styles. Les Gaulois, bozawa. Les Gaulois, bozawa. Bon, les kaboy, bisa Félix et tu sais qui dit, et c'est là qui figure des styles. Bofinga qui était. C'est une honte pour la République, mais on ne peut rien. On comprend aujourd'hui qui nous gère et qui est à la tête du pays. Un fou. Lobi Abengaki, papa Mobutu, fou. Lelo et Sengeli Totalisa, que c'est lui les vrais fous. Un inconscient à la tête du pays. Donc, les Gaulois, aujourd'hui, je suis avec vous. Bon, finga Félix et tu sais que Bozala qui n'a raison. Pour Félix et tu sais que di abandi même les lotes ma finga. A finga ka. Ba opposant à Nzala, opposition à Nzala. A finga ba combattant ba. A finga Papa Mobutu, Mutu Aliboma, a fingi lelo Kabila,
mbwa afingaka pe so ba opposa bandoki. Donc elingi koloba akokamba biso na ba insulte aux insultes. Et voilà pourquoi sote otali lo lenge ya Félix Kokamba wana azosala ba déclaration wana nyonso avec les insultes nanu kutu a changé constitution tes chers amis. Ces insultes là azosala yango a changé nanu constitution te. Admettons qu'a changé constitution lobby. A changé constitution lobby e kozala ndeni. Yango moni tant bozo benganga mama bibi non to bunda entre bisote to bunda entre bisote chers amis ngala bunda kana mutute. Ndeko na biso pero luara soki bomoni na kei koloba parce que komaki de trop. Lokola to yebi tozana ba information. Ya le pourquoi ya bakanda ya bandeko o bazana est ya république. Pourquoi baza ko silika pona bandeko wana? Voilà pourquoi chers amis et sengela ki koya quand même ko alerter pour que ba congolais bazala informer de ce qui se passe pour que vous allez manipuler te. Na kata musalo tozo ko sala soki oza honnête te ya malonge ko iko bimate. Il faut qu'on alerte le peuple congolais, qu'on interpelle la personne pour qu'elle ba ni nyazo sala parce que des fois to planaka na o tozo ko sala na sa moi. Toza ba parfaite. Succès soki mati to planaka. Okomi komona ke ngandenge na zabo e mutoro lo balangati. Mutoro ko commenter te. Il y a des gens ba benginga. Maman bibi, mais fallait que benga un numéro na chers amis, vous pensez que l'ami on n'a jamais parlé na ba sujet wana selon vous. Et si to solo la ba sujet wana nyonso na ndenge a privé. Mais ce qui bomoni fallait ki to koma tina niveau ya caméra pour que ne quoi reculer. On a un monsieur au bisona bino tozo ko bunda pour que to zongi sa ye na sima to plaqué au sol. Comme on a Félix et tu sais qui. Komba ya yonanga. Minduki na yonanga. Eza contre Félix et tu sais qui. Soki to komi ko balola yango contre biso. Elingi kolobake toza na vrai combattre. Et na moni 2-3 personnes. Mais maman bibi aza journaliste. Il faut regarder la histoire ya mboka. Yo bandi kolanda politique na TikTok. Yango eza le plus grand souci pour na yo. Soko bandi kolanda politique depuis, oko comprendre que na part na yo, ba journaliste ba sanganaka na kati ya nani moko ba bengaki les journalistes engagés. Ba créer ka structure na bango ya ba journaliste engagé. Ba tambola kana ligne éditoriale ya opposition. Pona kotia barrière contre Joseph Kabila. Et ce n'est pas aujourd'hui. Nde bokoya koyebisa biso te aza journaliste te. Ba wana pe bazala ki ba journaliste. Mais ba etoufa ka ba information pour l'intérêt à Congo, soit disant que ce qui Joseph Kabila longwe, de Congo est changé. Et bandeko yo batambola ki ensemble wana ba journaliste. O ba mibenga ki ba journaliste engagé. Bazala ki banani ba journaliste. Ba bandeko pesa information, mais batikala jamais ko travailler pour na opesa beki na Joseph Kabila. Bango nyonso Joseph Kabila sala ezala mabe. Ya malamu ezala te tuna Peter Tchani oyebisa. Enga lelo na bibengi journaliste engagé. Nga kule na mibenga rasu journaliste te. Na obaka na ozongi la musala journaliste kaka so Félix Alongo. Mutu na mutu apesa nga titre o ya lingi. Ba journaliste wana nyonso basala ki contre Joseph Kabila. Joseph Kabila tikele biso point loange. Bango ata point loange wana ba mona te. Banzela nyonso Joseph Kabila asala bango ba mona yango te. Na mutu na ba Joseph Alongwa kaka. Joseph Alongwa kaka. Bango ba bano balolaka munoko ndenge soso balolaka. D'abord en s'exprimant sur lui pour toucher directement le Joseph Alongwa kaka. Pona bango ezalaki Joseph Alongwa atambwa remplacer. Il y a des déclarations comme ça tout le monde. Atambwa remplacer. Mais Joseph Kabila te.
Et là, nous avons quelques informations à notre possession. C'est mieux, il y a comme ça l'interpellation dans ndeko. Azonga sima, bo sekweye mutu mukie, boyebise bolobi nzela ozozwa ose retrouver yo moko na terrain. Mwende babelaka moyibi na butu na minuit bokei nzoka batu nyonso bazongi bo mwende komela ki ya Martin Fayulu na ndeko Mike Mukebai. Bazala ke belé, ba avancer. Mais à un certain moment, ba se retrouva ki Mike Mukebai, ndeko Martin Fayulu, ndeko Merlin, moi groupe Morokra, il y a quelques personnes, ceux qui 8 personnes, na 4 ba policiers, na ba militants à UDPS, ba milice, il y a UDPS. Donc chers amis, ceux qui ndeko na biso azwi nzela wana, mutu akozala na ya kozala te. Yango moni esengela ki na fongola parenthèse wana vite fait. Bato musu balenga ko sala so émission société, ezala ki be mission belete. Ezala ka ke mission wana pour interpeller notre frère. Yango na bisa ibilo to mata na prière to délivrer parce que place azo kende. Peut-être ko sunga ete. Voilà un peu chers amis, pour na bato autant musu bazo kende na comprendre ete et c'est juste là tous allons ensemble pour na rebundisa mutu moko. O eza Félix Tshisekedi. Soki to côté les manapar na biso pour na kobanda koboya batu nyonso pendant que biso to kokendaka jamais Kinshasa et cause en importance à ta morote. Yango siko omoni moto le roi Félix oropesa ebeki na tongo lobi ye moko liso ami pesi ba beki koleka wana ya jusqu'aux insultes. Chers amis, nous devons faire quelque chose. Et o biso to koki ko sala ezaka ha ko stopper ye. To ko stopper ndenge nini? Bandeko bazana Kinshasa ba bengi biso le 8 juillet. Le 8 juillet, tokende na palais de la nation. Pour na koyebisa Félix Tshisekedi non. Trop, c'est trop. Et Sengweza na part na biso déjà, koyeba que le 3 juin, ezala qui réussite. Le 12, ezala qui réussite pour to lobby ça qui partout. Victoire wana eza ya peuple. Parce que même si ba leader bakenaki na kozwa, ba choc. Bakenaki na ko toucher bango. Mais bakenaki na kozala toucher chers amis. Mais monto ya bato ya bakufa ki ezala ki peuple. Et aujourd'hui ce qui esengeli to kende kotelema toujours na sens ya kotalisa kezali combat ya peuple. Voilà pourquoi tout moment on a les kaka na senga kanaba leader il y a C64 parce que tozo kolobela changement à la constitution, pourquoi ne pas passer avec le drapeau de la République démocratique du Congo? Je sais que Montonio Saningara yo qui sa partie naïe. Mais ce le drapeau y a République démocratique du Congo, qu'on ça l'affaire ou une affaire d'État. Affaire y a République, affaire y a peuple, to longo li ba drapeau y a parti, to mibuki mukie. Et qu'on ça là, et le quoi mala mumiki. Donc chers amis, voilà un peu, c'est sur ça que nous allons commenter. Et merci beaucoup. Nabino nyonso pour la fidélité et confiance au renouvelaka. Merci naba congolais au bateka pongi pour na Congo. Tokutanaka minuit 23h to vanditi 5h du matin 3h du matin. Tango mosuna tango il faut kende lisu musala mais makambo wa Congo tellement eza ko zangi sayo kimia objectif na yo ezotikala kaka na commenter na participer pour na remeka kotombo la congolais moko na moko nga na mikokite. Voilà pourquoi na yaka kobenga bino pour que tout travailler ensemble. Chers amis pro Congo to kobanda kopesa maloba na bandeko ba congolais oyo bateka pongi po na Congo oyo ba lekisaka journée na bango te sans kolobela Congo tango na koloba yango na moni ndeko Maître Ben azalaki wana avandaki na part na ye abandaki kozela lobela penza makamba Congo depuis mais bon je ne peux pas vous expliquer ma vie privée ou vous parler il y a journée dans ya lobby je vous épargne pour ezaki journée moko oulala. Voilà. Alors chers amis, merci beaucoup pour la présence nabino. Merci nenge bozalaki wana. Merci nenge bozali wana pour na remeka bongo pour participer na live na biso ya pourquoi lelo. Ndeko Ben, bienvenue à vous la parole. Merci beaucoup Maman Bibi Kapinga, maman de tout le pro Congo. Heureux de vous voir en forme. Très heureux vraiment. Merci pour la maloba. Je salue tous les Congolais, ceux qui sont
avec moi sur le panel et ceux qui tapotent en bas. Je salue maman la citoyenne, maman Mamika. Bonsoir à vous. Maman Nengo Lobi, Toteka Pongi. Naruna Okene Musika, Toteka Molimo. Pour na Congo. Donc, pendant que les autres dorment paisiblement, biso tozo zelawana, il faut tozo la maman Biba Fungola Bendeze, Alma Bifoti Iner. Donc, c'est pour le Congo que nous faisons. Parce que TikTok, il y a coupé sa biso opportunité. Il y a koloba Congolais pour Nambo Canabiso. Parce qu'avant, il faut les Canatv, il faut couper sa bambongo. Il faut pas qu'il y ait pas journaliste. Il faut journaliste pour y ma position na ezani ni pour pas soutenir ka pouvoir azape muto des fois et zape moi pas si par rapport à obédience na ye a mekana koyamba yo. Voilà. Et surtout mingi kutu poids politique. Oh yo to koyamba za nani lo mwa bongo donc TikTok et d'habitude sunga biso donc ata biso ba oh to ko ma mata to ba ni pe. Merci beaucoup en tout cas. Alors maman na banda na sortie to bien en sortie médiatique to Mafinga oyo Félix Tshisekedi a porté sur le président Joseph Kabila. Moi déjà maman Bibi, j'ai du mal à l'appeler président de la République. Je commence à voir vraiment du kilo le président de la République parce que je ne vois pas en quoi est-ce qu'il est président de la République. Je ne le vois pas. Parce que un président de la République, c'est tout d'abord un homme d'État. C'est quelqu'un qui incarne les valeurs républicaines. C'est quelqu'un qui incarne l'élégance. C'est quelqu'un qui est un exemplaire, qui est un modèle. Moni maman Bibi, ngai tant au président Kabila azalaki na bokonzi, ngai azalaki pour yete. Ngai la bundisa président Kabila, azalaka pour yete, azalaka mtape PRDT. OK. Mais à chaque fois que na banda ko mona ye na TV, en face pour yete ngai tukolo mona face na TV. À chaque fois qu'il faisait des sorties médiatiques, ata koloba makambo oyo ngai na kosepela nango te. Mais le fait qu'on a charisme naïe, sa façon de parler, sa maîtrise, sa confiance en soi. Quelqu'un, oyo, Aza calme quand il parle, il est très posé. Aza ko placer ba mon naïe comme il se doit. Naïe moko, ozana sentiment, il y a fierté ozana président Yaboui. Même si tu le combats, même si tu es son opposant. Mais au fond de moi, là, je vous dis clairement, hein, au fond de moi, j'étais fier d'avoir un président comme Joseph Kabila. Au fond de moi. Malheureusement, je n'ai jamais eu l'occasion de le dire. Vous sentez un président quand il parle. Tu peux ou ne pas être d'accord avec ce qu'il dit. Mais charisme naïe et tabino tout en unanimité. Bino nyosbo. Moi, bobo ya charisme na ezate. Moi, bobo ya aisance na ezate. Présence na yo, c'est un chef d'État qui parle. Et ce n'est pas le cas avec M. Félix Tshisekedi. Quand il parle, on a comme l'impression que tous la matinée politique à Kabouya, ouais, ça la à 21h. On a comme l'impression que c'est Jacob Beya qui parle. Mukondi à force du progrès. Non, mais ça fait mal. Un président qui ne cherche pas ou qui n'arrive pas à avoir des mots élégants, qui ne sait pas comment être courtois. Moi, si je dois m'attaquer à vous, tout en gardant du respect, je sais comment le faire de plusieurs manières. Je ne suis pas d'accord avec vous sur un point, ou je m'oppose avec vous sur un point, je m'oppose, ou je vais vous contredire. Tout en restant courtois, on sait le faire. Et puis, dans tout cas, et puis voilà, basta. On sait le faire, nous tous. Mais comment un président de la République peut tenir des propos discourtois?
Et il est à l'aise. Bah, ben, y a une figure de style, maître. Expliquez biso nanu. Biso bato yo, tochaka tango mususu kana français te, yo moto kene kotanga lettre, yebisa biso nanu. Tango akoloba figure de style, azolinga yebisa biso nini. Azoloba nini na kati ya grammaire. Ma figure de style, c'est aux forme moko ya phrase pour expliquer une situation. Yamboa. Tu quand on ozolo bake, oyebi, une anecdote. Il y avait un vieux abete sur du solo, a dit que non. Massa moya Mobutu, amoni Mobutu, alo bane président. Nazo lukayo ngano to komi lokola puku na niau. Mobutu tunie nani puku. Ngai. Nani niau. Ngape kaka. Bon, avant que la figure de Silo on a vu président à cause de la puku te, à cause de la peine niau te. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser figure de style moko oyo eza Ou dénigrer. Approprié, dénigrant pour expliquer une situation. Non. Pour la figure de style, non, on retourne à la Zamboi. Au ce moment, tu retournes à la question. Mais maman, on sait tout ce qu'il parlait de l'ancien chef de l'État. Lorsqu'il dit que Mouzé Kabila est en Koufi, bah, moi là-bas, qui a remplacé Mouzé Kabila? N'est-ce pas que c'est Joseph Kabila? Bah, on a un sens moro péjoratif. Joseph Kabila, parce que Mboa azalaka obéissant kaka na maître nae. Donc, il y a azalaki obéissant na maître na bango et azalaki le Rwanda. Moi, je trouve que maman, un homme d'État doit rester élégant, doit rester courtois. Quand vous voyez, le président Macron parler, vous sentez l'élégance. Trump a tenu des propos discourtois publiquement sur le président Macron. Est-ce que Oyoka qui répond au président Macron? Il est resté poli. Alors, qui tolo bien marambo et tali ba vie humaine, ou ezaro kufa et tosolo bela likabo etali guerre. Toyoko kota na kati ya ba ses wana te. Exactement. Il a recadré Trump tout en restant poli. Toi et poli. Sukoyo, ce qui yo oningi olobe là-bas. Et puis il n'est pas à son premier forfait. Hein? A traité Moïse Katumbi, qui était justement son adversaire direct dans l'élection 2023, même si l'élection est 7 jours. Mais Moutou a qui n'a simanaï Moïse Katumbi. Mais il a traité Moïse de Katumbi de borderline. Donc c'est quelqu'un qui ne prouve aucun respect envers les autres. Il n'a aucune considération pour les autres. Et c'est très malheureux pour un président de la République. Parce que quand lui, il parle, quelle que soit la tribune, quel que soit l'auditoire, quelle que soit la circonstance ou la situation dont il prend la parole, il représente une nation. Les caméras du monde entier sont braquées sur lui. Ses propos sont relayés dans les médias nationaux et internationaux. Donc, il doit trouver des mots à placer. Il doit rester courtois, il doit rester intelligent. Sa langue même 16 fois. Voilà. Il doit rester intelligent parce que il faut et cause à la sujet peut-être il y a des discussions, il y a des échanges on a TikTok, tu as plateau à la télé. Aujourd'hui, même dans la chaîne locale, on parle que de ça. Maintenant, moi, je me pose la question, comment est-ce que nous pouvons faire des débats sur l'éducation du président de la République? Les autres disent qu'il est mal éduqué. Les autres disent non, il est bien éduqué. Les autres disent qu'il n'a pas étudié. Les autres, non, il a étudié. Les autres disent qu'il est mal. On fait des discussions sur l'éducation du président de la République, maman Bibi. En 21e siècle, en 2026. On ne parle pas du macroéconomique, on ne parle pas du développement, on ne parle pas de l'inflation, on ne parle pas
de quoi, un taux de change, on ne parle pas de la croissance économique, on ne parle pas de tout ça. Dans une république, dans un État, on parle sous l'éducation du président de la République. On a basé sur le commune on a place nini, bah débat tout ça là. Oh, et ça qu'on sous la même république té. Et c'est très malheureux. Et maintenant, on se sur dans ma position, c'est lui-même le président de la République. C'est lui-même le chef de l'État. On attend qu'on poussait, même nous, des intellectuels, on pouvait justement faire des débats qui doivent éclairer nos compatriotes. Des débats sur le fonctionnement de notre État. La croissance économique de notre État. Comment est-ce que nous pouvons développer notre agriculture? Nous pouvons développer notre élevage. Nous pouvons développer notre minerai. C'est ça les débats républicains que nous devons faire. Mais là, on se retrouve à faire des débats sur l'éducation d'un individu. Et cet individu, c'est le chef de l'État. Excusez-moi, mais c'est même un frein pour notre raisonnement, même pour le développement personnel des citoyens congolais. Nous sommes bloqués. On ne sait plus de débattre sur des sujets primordiaux dans notre société, pour notre société. On se met à débattre sur les changements de la Constitution, on se met à débattre sur des détournements, on se met à débattre sur des futilités. Au moment où Mokabou a sous sujet de basse classe, au moment donc nous sommes mal barrés. Même nous, des intellectuels, nous ne savons plus comment évoluer. Parce qu'il y a d'autres sujets, par exemple, pour nous aborder, ça nécessite des réflexions, ça nécessite des recherches. Et maman, le frère de maman Bibi, question d'actualité, il faut se documenter. Na livre, se documenter. Personnellement, je me nourris moi-même. Je nourris le cerveau. Mais là, sur l'éducation du chef de l'État, je vais me nourrir. Dans un livre. Dites-moi. Félix Tshisekedi a traité près des années moi. Je vais lire quel dictionnaire, quel bouquet je dois lire pour venir commenter cette actualité. Donc c'est malheureux. Le pays est malheureux, maman, trop bas. Trop bas. Donc, pouvoir, il y a Félix Tshisekedi. Pouvoir, il y a IDPS. Ça prouve les niveaux et ça dit na sommet à l'État pour nous recamber biso. Merci, maître. Et il y a des quoi abrutir biso. Tu as commis collectivement des abrutis. Collectivement. Et même, c'est de manière inconsciente. Nous sommes devenus collectivement des idiots. Là, on fait des débats même sur des évidences. Même sur des évidences, on doit faire des débats sur ça. Malheureusement. Et je ne vois pas comment est-ce que notre société peut évoluer en faisant des débats ou en mettant sur la place publique des sujets pareils. Je suis désolé. Mais puisque l'actualité exige, puisque les faits sont sacrés, on doit en parler. On doit en débattre. Et ça fait la une de 2 journaux. Tous les médias en parlent. Ah mais bon, nous sommes mal barrés, maman. Nous sommes mal barrés. Là, tout le monde, pendant les autres parlent du développement, pendant que les autres parlent comment est-ce qu'on rendre pays industriel, comment industrialiser leur pays, comment développer leur économie, comment diversifier leur économie. Tout ça, on a un débat de basse classe. Tout ça, on a un débat qui ne nous honore pas étant que peuple. Malheureusement. Malheureusement. Et ils essayent aussi de déformer ou... chercher des commentaires à faire. De changer l'histoire. De changer l'histoire. Oh non, Kabila, c'est par Rwanda. Maman, je vais chuter par là, je vais laisser les autres parler. Mais permettez-moi, donnez-moi 2 minutes pour la chuter. Dire que Kabila a été placé par Kagame, c'est être politiquement idiot. Excusez-moi. Excusez-moi, maman, pour les mots. C'est être politiquement idiot. Pourquoi je dis ça? Quand Mouzé Kabila est assassiné en 2001, Paul Kagame, le Rwanda, soutenait déjà une rébellion.
Et cette rébellion, ils allaient qui? RCD Goma. Paul Kagame soutenait RCD Goma. Museveni soutenait MLC. Il y a Jean-Pierre Bemba. Là, c'est de 1. Dédé, politiquement parlant, Mama Bibi, Joseph Kabila, Paul Kagame, ils ne sont pas de la même famille. Paul Kagame, Azali, capitaliste. Il est de bloc occidental. Il va mettre l'Union européenne, la France et les États-Unis d'Amérique. Alors que Kabila est marxiste. Lui, te compare ou partenaire naïe, Bazali, Russie, Chine, la Corée du Nord. Donc politiquement par là, ils sont opposés. Comment est-ce que Paul Kagame va mettre en place ou va installer quelqu'un au pouvoir qui n'est pas de sa famille politique? Ni Museveni, pas Museveni, Paul Kagame, comment est-ce que et de là vont mettre quelqu'un qui ne partage pas leur vision? On nous mène à faire des débats, on nous oblige à faire des débats qui n'ont aucun sens, aucune logique. Contrairement, ou bien au contraire, Félix Tshisekedi, Paul Kagame, Yoweri Museveni sont de la même famille politique. Ça veut dire, Batuya, bloc occidental. Ce qui m'a dit, que Paul Kagame a Félix Tshisekedi n'a pouvoir. Maman, je pourrais accepter. Parce que Bango ne sont pas capitaliste. Bango ne sont pas bloc occidental. Mais ce qui m'a dit, ce qui m'a dit, maman, que Dos Santos, il y a Angola, Robert Mugabe, il y a Zimbabwe, de reste mémoire, Bango ne bata Kabila na pouvoir, maman, je vais accepter. Parce que Bango ne sont pas là, baza marxiste. Baza il y a Russie kuna. Ils partagent la même politique. Là, c'est plausible. Au moment où Félix Tshisekedi et l'UDP ont abruti les peuples congolais. Nous sommes devenus des idiots et nous ne pouvons, nous sommes incapables de développer un raisonnement, une réflexion rationnelle. Bissonnier sur le côté de la distraction, que ce soit les professeurs d'université, le Kola Bangondakoy, le Kola Bambata, le Kola Babochab, le Kola Banjoli, Bangonios, quand ils parlent, un Ivoirien, quand il écoute Mbata parler, un Sénégalais, quand il écoute Mbata parler, il vous demande, celui-ci, c'est vraiment un professeur. C'est ça un professeur. Dans le niveau tout connu. Et c'est malheureux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maître Ben. Merci beaucoup. Nabande Nyonso Bazali connecté. Bienvenue, docteur Kema Fumbe. Et Tozui, deuxième personne. Deko Jimmy, Ozu parole. Oui, bonsoir, bonsoir et bonjour. Bonsoir. Maman Bibi. Bonjour. Bon, ou sinon, je salue tous les Congolais qui nous suivent à ce moment. Je salue de partout ils nous suivent. Je les présente mes salutations et à vous aussi. Merci. Voilà, je reviens sur les sujets d'aujourd'hui. En tout cas, pour la première, je vais aller un peu très loin. Hein. Je vais aller un peu très loin de la philosophie de ce que les gens sont en train de positionner, de prendre quant à ce que nous avons comme sujet. Moi, je vais dire quoi? Je tiens d'abord à féliciter M. Félix, parce que de lui-même, il cherche à se ridiculiser. Vous voyez un peu. De lui-même, il est en train de se discréditer, de lui-même, il est en train de chercher comment tomber. Et ça nous fait du bien, nous qui sommes de l'opposition. Parce que quand l'Occident ou l'Orient va lire ce qu'il est en train de tenir comme propos, ils vont se dire, mais nous sommes en face d'un bébé politique, nous sommes en face d'un homme qui ne va pas garantir nos intérêts parce qu'il peut changer à tout moment, il peut insulter tout le monde et ça peut nuire notre
crédibilité de ces faits, c'est inutile d'être avec ce monsieur, c'est tant mieux de le laisser, il termine ce qu'il a à faire, et puis nous allons imposer quelqu'un, lui, nous allons terminer avec lui tel que nous voudrons. Vous voyez un peu. Je prends un peu l'historique de l'événement en question qui l'a poussé de parler ainsi. Dans le cadre économique, le sport donc, un désir ou soit les besoins là qui revient selon le cadre, selon la pyramide des besoins. C'est un besoin qui revient un peu juste peut-être au dernier ou l'avant-dernier niveau. Vous voyez un peu, maman? Donc, la première des choses, tu dois manger, tu dois te vêtir, tu dois avoir une bonne santé, tu dois essayer un peu d'épargner, et ainsi de suite. Maintenant, pour atteindre ce que nous appelons les loisirs. Vous voyez un peu? Donc, faire un peu diminuer les raisonnements, les stress que vous avez du boulot, ainsi par-ci, par-là. Maintenant, ça va vous pousser de faire quoi? De vous détendre, ma femme. Donc, au salle sport, ok, au salle bagé, ainsi de suite, comme ça. Maintenant, si lui prenait cela comme la réussite de ces 2 mandats passés, je pense que c'est vraiment un peu ridicule. Quand bien même vous savez que les sports que vous êtes parti donc contempler là, ton peuple manque même 1 litre de carburant, soit même 30 minutes de courant pour suivre les mêmes matchs. Vous voyez un peu, maman? Vous passez les mêmes jours, les mêmes minutes là que les gens sont en train, certains sont en train de suivre les matchs ailleurs avec de bonnes conditions. Nos mamans sont en train de se poumonner comment même avoir un bidon d'eau par-ci dans des collines, par-ci par-là. Vous voyez? Moi, je me pose une question. L'Américain va nous voir comment? Quand bien même c'est lui, son président, qui a organisé cette compétition-là, il n'a pas dit qu'il a 3e mandat. Il s'est dit, moi, je suis président et parmi les activités, les loisirs aussi, mon peuple en a besoin. Avec les moyens possibles que j'en ai, je peux organiser quoi? La Coupe du Monde. Et ils se sont donnés corps et âme. Ils ont fait cela pour le bien-être de sa population. Maintenant, je me demande, est-ce que vous avez vu le président américain Donald Trump négliger la sécurité de son pays parce qu'il a organisé la Coupe du Monde? C'est ça la question qui... Bon, moi je me demande, nous sommes dupes ou comment? Donc, un président qui se dit, moi, si vous gagnez parce que lui, je ne sais pas si c'est ça, même ça domaine de définition, comment, il se dit, je suis à l'aise parce que mon pays est parti à la Coupe du Monde, quand bien même il tourne, on est en train d'égorger les gens sans même avoir quelques contraintes. Oui, maman Bibi, est-ce que les Congolais, même celui-là, Kagame, même les pays que nous sommes ennemis, soit en disant que nous sommes ennemis, les Rwandais vont se moquer de nous. Ils disent, nous, chez nous ici, nous avons un dictateur, mais nous sommes mieux. Nous sommes mieux sécurisés, nous avons l'eau, nous avons les transports, les sports, nous avons... Bon, prenez par exemple Kagame, à qui il a des contrats avec quoi? Le Paris Saint-Germain. Il n'a même pas fait un mot. Parce que j'ai vu même à la finale, il a visité Rwanda. Il n'a même pas dit un mot parce qu'il sait que non, j'ai fait ma part, c'est pour le bien-être de ma population. Ce qui m'intéresse ici, c'est la sécurité, les sociales, l'économie de mon peuple. Mais d'où est parti cela? Et je me demande d'où sont partis ces Congolais-là, révolutionnaires de l'époque coloniale. Ces gens-là qui se disaient, nous bâtirons un beau pays plus qu'avant. Donc, c'est par exemple, à l'époque coloniale, il y avait un beau pays, mais il faut faire seulement plus. Mais aujourd'hui, Maman Bibi, où est-ce qu'ils sont partis? Bon, je reviens maintenant sur ses propos. Il dit, son prédécesseur serait un bois. Bon, ils se disent que les gens de l'Union sacrée se disent, le président a utilisé l'Union, donc une figure de style, ils sont disant, mais moi je vais leur dire, nous aussi, nous sommes des jeunes et nous avons fait de bonnes universités, nous avons étudié, nous avons fait de bonnes études. Le président Félix serait maintenant en train d'exploiter ce que nous avons appelé l'ironie, une figure de style que moi aussi je les donne. L'ironie, cela veut dire quoi? Discret, donc dire donc ce qui n'est pas vrai de soi-même. Cela veut dire, vous voulez parler quelque chose à son contraire.
c'est son tête qui disait que non, il faut que même un chien soit au pouvoir, mais à part Kabila. Maintenant, il se retrouve, ceux qui sont au pouvoir sont des chiens et celui qui est parti est un humain. Maintenant, pour contredire les mêmes propos qu'il tenait, ils ont essayé de renverser la courbe pour dire non, non, c'est lui qui est maintenant parti, c'est lui le chien. Or, c'est ceux qui voulaient que même un choix soit au pouvoir, ce sont eux-mêmes. Donc, ils se sont dit, nous voulons même avoir un chien au pouvoir que d'avoir Kabila. Or, maintenant, un chien vient de succéder, non, c'est lui qui vient de succéder. Donc, c'est un chien. Selon leur dire, c'est lui qui allait être un chien, c'est lui qui va succéder Kabila. Or, Kabila n'est plus au pouvoir. Donc, c'est lui qui est au pouvoir, c'est un chien. Là, c'est la logique. Je quitte l'ironie, j'entre maintenant dans les cours des syllogismes et la logique. Donc, qu'ils essaient un peu de ralentir parce qu'ils sont en train de partir, qu'ils partent en paix et nous allons mieux gérer les pays. Les problèmes est comment? Ils sont eux-mêmes chiens. Moi, j'assume mes mots. Pourquoi? C'est un chien dont tu peux le servir avec tout honneur, mais s'il voit la poubelle, un petit morceau d'os, il va quitter la table que vous l'avez servi pour aller chercher l'os là qu'il a vu où? À la poubelle. Kabila a servi toute la nation, il a tout donné à la République. Maintenant, ils ont quitté les plateaux, la table là, servie avec l'honneur, ils sont partis chercher les os. Or, Kabila les a laissé la richesse. Et pense maintenant l'accord des États-Unis, de l'Amérique, peut dépasser la richesse de tout un pays. L'argent venant d'un étranger peut dépasser l'argent que vous avez dans votre propre pays. Tout à fait. Vous voyez? Maintenant, ils se font être chiens. Donc, eux-mêmes décident de quitter la table pour aller chercher des miettes à l'étranger. Or, les maîtres du chien a laissé la nourriture sur la table. Vous voyez un peu, maman? Merci beaucoup. Donc, ce n'est pas même grave. Nous comprenons, nous les félicitons parce qu'ils sont en train de nous... Le peuple, ils sont en train de nous donner, de nous faire un peu du miel parce que nous voulons ça. Et d'ailleurs, j'aime qu'ils continuent comme ça. Qu'ils mettent encore de la dose, continuer à faire des abus, des tabous comme ça. Moi, ça me fait du bien parce que sur l'échiquier international, on sait que Kabila, c'est un monsieur très respectueux. Voilà pourquoi ils ont tenté de faire tout ce qu'ils veulent. Ça n'a pas tenu parce qu'ils savent, même les États-Unis, ils connaissent qui est Kabila. Merci ils beaucoup. savent qui est Kabila. Voilà pourquoi ils veulent s'en débarrasser des œuvres de Kabila pour jouer avec la RDC. Ils veulent Merci se débarrasser beaucoup. parce que quand on va changer la constitution selon ce qu'ils ont dit que les Américains nous ont imposé la constitution, eh bien, ils vont faire comment? Ils vont aussi changer les codes miniers que Kabila a laissés. Parce que la constitution ne va plus permettre l'existence du code minier laissé, qui apporte des milliards. D'où nous devons fonctionner avec l'argent qu'ils nous ont donné comme accord et non fonctionner avec les codes miniers qui nous apportent des richesses. Quand ça va terminer, quand ils vont se dire non, non, je trouve que ici chez vous, il n'y a plus rien, il n'y a que des trous qui restent, parce que les 99 ans ne vont pas nous permettre d'avancer, ou soit la richesse qui est en RDC, parce que nous avons des ressources épuisables, non? Ce sont des ressources naturelles, ça peut s'épuiser, vous pouvez prendre comme vous voulez, et puis, une fois terminé, ça peut, c'est comme qui dirait quelqu'un qui mange les chewing-gums, non? Une fois les cycles terminent, vous en débarrassez. Voilà, c'est ça. Maintenant, ça les apporte maintenant la jouissance pour oublier ce qu'ils devaient faire et ça prendre à tout ce qui est comme G, tout ce... Parce ils savent que non, les Congolais aiment les loisirs. C'est ça le mal que nous avons, nous Congolais maintenant. Merci. Donc, on peut démasquer avec un petit morceau de chikwang, là où quelqu'un mange le charoma. Vous savez, ça m'a fait du mal. Hein, merci beaucoup, Jimmy. Vous n'êtes pas seul, merci. On va prendre Madame Faïda.
Farida. Voilà, c'est ça, maman. Merci beaucoup. Je suis encore là. Merci, Jimmy. Vous mettez le micro, merci. D'accord. Ok, bonsoir Maman Pro Congo, bonsoir Bonsoir, Bandeko Nyonso. Maman Farida. Bonsoir Ben, Doteke Mafumbe na Bandeko Nyonso bazali wana. Mama Bibi, omoni eloko ngape na matie, ngape nazolo bila okande mwa Bibi eza style. Omoni président Félix Tshisekedi na kobengo président parce que mandat nous a na 2028. Président Félix Tshisekedi. Yo fingi sénateur à vie chien. Ngana moni ofingi eteza injure te Mama Bibi. A qualifié nde sénateur à vie. Parce que mbwa azali mutu oyo, azali nyama oyo azalaka poli. Et puis abi ko vanda na batu. Ya omona même mindele. A préfère faire na mbwa ke batu. Papa Félix Tshisekedi yo injure le sénateur à vie te. Nga penza na kozongi selo style na openza. Au PC qualification. Figure de style. Oui. Mboye a utilisé wana pour na sénateur à vie. Tondimi sénateur à vie à Zamboa. Mboa abanda ko kende kozwa misuni ayenango. Allô? Yo le ngana sepende satana koteli yo pour comme niveau na sepende satana koteli président république akoma na niveau Satan a côté lié to essayer éducation na yo wa tashi poto kende pe mbangu. Tolo ba satana po balobaki azaki na taille ivresse. Po bato bazalaki na esika ngo balobaki papa azalaki na taille normale te. Boto to accepter que azalaki na taille ivresse. Ou azalaki na beta na normale te. Bon, tondimi. Chien oyo bengi sénateur à vie Joseph Kabila, eza qualification. Merci pour la qualification. On a peut-être que des coupes du monde la qualification. Mais eloko moko nde na sengi na président de la République a lésé ba Congolais. Parce que place wana Congolais azalaki na sourire kitoko tango oyo to tchaki bi na biso un bi na biso contre Portugal. Mais papa olongola ki sourire ba Congolais na liloba wana. Soki bato azo ko yebisa otenga na lobi yango na etando kia Mama Bibi awa o les peuples congolais o ba ki kutala match balobi to banda to ko na jeu ya Félix Tshisekedi te pour ceux qui to ko na jeu na ye to ko soutenir ba léopard. Voilà, mais ba congolais baza déterminé babi ba yaki pona yo te omoni bato tu bazaki wana babi ba yaki pona te ba yaki pona léopard alors politique le panga pende nazoloba nano lokwa apolitique na lobota ke congolais parce que zaki kamba ba léopard yoko ko baby selenge ba congolais te sima léopard ko sala biso yo satana kotela ki satana kotela ki satana ndenge akotela ki yo merci ndenge akoteli yo finga mais ngalo bi yo fingi te yo pesinde sénateur avec qualification ke basikoyo Allô? Na mbwa kwa. Mama Bibi, bongo soki mbwa na komi na rage ya kuswa nani moto aliboso e. Na yo kimiante. Soki mbwa wana zui rage. O ya traité wana. Na lobi bwe soki mbwa azui rage. Nani moto aliboso kuswa. Kam moto bazaki ne pembeni ti. Alors, ngape na zongi c'est le style naï. Ye pa kine ko manyola po biso akotinda ka biso to ko saka ba 4e cycle te po to zo ka ba réponse ye pa kine ko zwa nga ndimi mbwa to ndimi sénateur Joseph Kabila Zambwa ayela ko misuni yo le misuni to bwakele mikuwa merci sikoyo abia ko kende suko luko misuni te nzale ko kotela tango nzale ko kotela yo ye pa ko yoka nzala nani akolia muninga bokende koluka peka réponse Mama Bibi na suki wana mayeba ka lezaki ba peuple congolais Maman Farida. Merci ndeko donga la osu parole. Soka azate le prochain osu parole. Les suivants osu parole. Oui, bonjour Mama Bibi, bonjour les pro Congo. Na pesi binombo te biso nyonso toza na kata live. S'il te plaît, s'il vous plaît. Place aux arbres, qui n'ont pas de musique, qui n'ont pas pour parler Congo, s'il vous plaît. Ah oui, c'est bon. C'est bon. C'est une célébration parce que nous avons un restaurant.
Abima Albanda, s'il vous plaît. Ndeko Paris n'a reçu parole. Bonsoir, bonsoir la grande famille. Bonsoir. Je crois, comme j'ai écouté, les gens parlent en français, lingala, et moi aussi je parle en swahili pour que les messages passent. C'est le Congo qui parle. Bon, pour moi, Minangaria, bon, maman, vous écoutez quand même swahili? Papa, oloba swahili non, loba bato ba oyoka ba interpréter tozo yoka. Oui. Ok. Sema. Ok, c'est bon. Parce que l'image du Congo, nous tous, on était derrière les léopards. Mais suite à ce qui s'est passé, et bon. Nasema Swahili parce que ni République Mujima iko nafata Swahili. Ni Swahili du message pite bien. Sema tuko nasikia, s'il vous plaît, on avance. Ok. Image ya Congo iko napita fashi yote sur les réseaux sociaux. Alors mie niko na regret sana parce que tunatumika na bantu bakwachana chana ba huku na huku kuko bengine balifatele manani boko na uliza me unalanda utasikia sema banasema balichambula huyu Joseph balimuchambula sema ni imbwa. Bon wewe unafia kudefendre musansi ya kusema ke uchunge nini heshima ya inchi, uheshimishe inchi, mais jini inasha kwenda deja ya matushi mubaya, ça fait mal. Je ne sais pas kama kunikala ba conseiller parce que les vrais bakubalo banesi kuweza pour que mes messages yanze kupita ni ba conseiller. Si banesi kutafuta ko ba conseiller itatupatia ku image ya bien na shie valeur fashi tunatembea. Vous imaginez kunaenda fashi banakona chovala polo parce que mu Congo apa sasa aba beko chini aba bazambien les Tanzaniens banani beko naingia mu Congo et puis banakona na Varese banasema mwenu mu unachambulana pa kuchambulana. Vous imaginez ni fata message ya Bokecho mina mufataka sana, mais i message alifanya alisema ça m'a touché beaucoup ya kusema bon alifasa na anamfuata Jikaka Kaloko anasema ulipashwa nipatia mi pouvoir bon ça m'a touché muvile mina mushikiaka ya kuchambula, mais il alisema ça montre que ça touché beaucoup ya bantu kumaro. Ça il doit aussi demander pardon quel que soit le pouvoir, ça a beaucoup touché les gens musansi tu ya kumisha tu roro ya bantu ya mingi inasha kuwa na uzuni sana. Des fois kulikuwa wengine banaanza kusema ce n'est pas RDC qui joue ni parti ya IDPS ou na chef football. Bon, tout ça c'est quoi? Ça commence à diviser les gens indirectement sans les savoir. Ikutu ya bien kuwa na conseiller et itale temage ya bien. Ikusa Valeri ya baba kunyumba mufamine kalaka ni bibi na batoto. Kama batoto wanajikomporte bien, déjà Valeri ya baba iku nenda kupanda, Valeri ya ula di bazala iku nenda kujishua bei. Kama mtoto ni vayu unachambulana matushi ya manguo ya hivi directement bonona bazazi yake. Alors c'est quelque chose à arranger pour que baraka ikuye tena kubantu bote na salama ikuye, parce qu'avec ça bon bantu bona mena sa miza. Avec ça itakuwa séparation moya itakuwa ya mubaya sana, parce que bantu ba bengine bon soi-disant des Swahili swahiliphone, ça commence à faire le mal, c'est qui balikuwa na pour ya kusema que les choses aillent de l'avant. Maintenant kuna kwa kakintu kamwa kanaanza ku créer mubantu parce que on balisema muntu fulani balisema hivi. En tout cas, donc, c'est tout shibote na kilonda kuro, quel que soit. Moi, je ne mange pas makuta muntu, mais je ne suis pas même dans ça, mais ma vidéo, vile na chose jungulu kama nini, et puis, una muntu, baswahili, una mulanda, mais on va bongo, va te expliquer, mais, aina tout bien ça. C'est un peu calé ni tafuta kuletea. Je parlais en swahili, pour que bayu asema, c'est tout le Congo. Alors, Ndeko Farida, mais quand peut qu'on interpréter pour la bandeko?
Papa parna alobi boye. Mokonzi façon oyo a se comporter ndenge ba eleki na média ayebi te soki azalaka na baconseiller. Est-ce que mokonzi wa ekolo papa na biso Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo ozalaka na baconseiller avoloba likambo bango batalaka likambo oyo kolekisa est-ce que koleze batoto te nde question ndeko amipozaki abifo komeka kozongela mpe baconseiller parce que ezosalaka me malamu te aza papa na biso oyo biso nyonso tolingaka mingi me badure na ye sikoyo ekomi kokabola biso peuple congolais esengo peuple congolais azalaki na mokolo wana me ye aye kobebisa ngo kokabola lokola biso baswahili tokomi kokoma sikoyo leze parce que chaque fois kofingaka sénateur à vie eza likambo malamu te esika tozokende kotambola libanda ya mboka ifika meme tolakisaka nani éducation eloko oyo asali wana mbala moko d'office monde entier bayebi awuti na famille nini yango ye akokota te parce que azali makambo ya politiki te azalaki ne mpona kosoutenir baleopard leki mpe na nzela na etando eke na yo mpona koyebisa papa Félix Tshisekedi ke oleze bacongolais mingi ata soki bazoyebisa yo te bo bazokodorlo te eza malamu te bato bamboka mosusu neti bazambie bo baza na se na biso bakomi sikoyo kosomba bavarese na biso babi bango baza kosoutenir baleopard na bino ezosala soni mokonzi wa ekolo baconseiller na ye il faut kotala baconseiller wana bameka korecadraka mpe mokonzi ya mboka soki abimi libanda ya mboka badure na ye en tout cas tolembi likambo oyo eza malamu te azokisi biso mitema lelo oyo lingala wana kaka ekokabola lisusu peuple congolais or leopard yasangisa biso ya yesusu kodétruire kokabola lisusu biso baswahili toza leze yango toprofite na etandeki ya mama bibi tokomisa mokonzi wa ekolo message oyo azali papa bacongolais oui badire na ye ekomi meme koleze bapays voisins ke papa na bino mosani kaka kofinga ata likambo ya kitoko boye baafricain me basoutenir biso me papa na biso mafinga eleki epuis azofinga nani prédécesseur oyo aza respecté na bapays wana mosusu eza malamu te nde makambo ndeko alobi merci. Merci beaucoup, Ndeko Parina, Ndeko Farida. Docteur Kemafumbe, bienvenue. À vous la parole. La grande dame et la dame de fer, Maman Bibi, trouvez mes admirations et salut pour votre combat. Merci. Je salue tous les compatriotes avec qui on va partager aujourd'hui. Merci, bienvenue. Moi, je ne suis pas étonné et peut-être ce n'est pas de la même manière que moi je vais aborder la situation par rapport à Kabila, Mbwa, selon M. Tshilombo. Madame, moi je viens avec des questions, comme vous le savez, nous sommes des peuples qui s'interrogent. J'ai aussi les gens de pro-Congo qui sont devenus les peuples qui s'interrogent. Sur ce, je vous dis merci. Alors, je voudrais ici rappeler, on s'est posé quelques questions. Madame, s'il y a un Mbwa qui dirige toute la République 18 ans, c'est que Mbwa a l'équipe à Congolais Mayele. Et moi, je préfère être Mbwa. S'il y a un Mbwa qui comprend que lorsque son mandat finit, il ne doit pas changer la constitution pour s'éterniser au pouvoir parce qu'il est Mbwa, azo partager constitution na bato, atiki yango se que Mbwa na aza maele par rapport na moto ya aza moto mais azo changer constitution. Ce qui toza na Mbwa, oyo azwa qui pays morcelé avec des petites républicaines, mais Mbwa na asali nyonso asangisi ba Congolais, c'est que Mbwa na leki ba Congolais maele. Soki toza na Mbwa madame oyo alobaki ke maloba nyonso izaire nyonso akoloba te faut loba tango parole eza plus utile que le silence c'est que Mbwa wana aleki ba Congolais o balobaka biloba loba mayele. Soki toza na Mbwa oyo azalaki na relation na ennemi na biso te tobengi ba Rwandais oyo abinela bango na stade de martyr te atiel nini abinela bango mutu ashina banzembo na biso ya Congo c'est que Mbwa wana aleki ba Congolais po Mbwa wana ayebaki ke ba Rwandais babumaka ba Congolais. Soki toza na Mbwa madame oyo aza capable ya constituer armée oyo akuta yango te akuta armée oyo ba article 15 babanda kolia na ba poche ya ba Congolais mais a structuré apesi biso ba institution apesi biso na constitution ezopesa article 58 oyo ezolobaka richesse na biso photo diviser yango c'est que Mbwa wana vraiment aza mayele koleka ba Congolais.
Ce qui toza na mbwa, oyo arelia ba province, neti entre Bandundu et le Kasai chez moi, madame, je dois respecter mbwa wana. Et soki naza na mutu, oyo, il a fallu 100 jours na pouvoir, ba détourner mbongo mobimba, mais ba kangi master na ye conseiller, aloba aza un homme sérieux, kwa assumer ba fonction, pe assumer ba fonction, c'est que mbwa aleki mutu wana mayele. Soki toza na moto, madame, mbongo ya Covid. Mbongo ya Covid oyo eza censé servir pour protéger les Congolais, mais bango ba détourner ango, c'est que mbwa aliki moto azomi mbenga mutu. Pour moto yo aza conscient, oyo aza neti mbwa te akokoli ya mbongo ya Covid te. Madame, soki toza na moto azomi mbenga mutu, pe azo permettre que mbongo ya lampadaire na ba forage, ilinga permettre batu ba Congolais bazana na mwa ba besoin primaire ou ba bengi l'eau na électricité, ba détourner ango, mais ya apekisi ba Congolais. À l'obité, à za père de famille et to jeté à pantirete, c'est que mutu wana mbwa aliki mayel. Madame, soki tozana na mutu, oyo azomi benga mutu. Mais yena papa na ye incapable ya kolungola mutu wana na pouvoir, te ba traiter en Rwanda, mais tango ba ye kozwa pouvoir ba komi ensemble bangonde baza batu na ba Rwanda baza batu, mais incapable ya kolakisa biso mboka na ye na Rwanda, c'est que mutu wana mbwa aliki mayel. Par conséquent, madame, ce qui n'a étalé to kokoma musika, par conséquent, j'ai compris que ngaki ma fumbi na zambwa, mais mbwa yo aleki moto mayele. Je pense que la majorité bato bazo kabiso basali choix oyo na zambwa ya solo, na no ya zamba mutu. Je suis de ceux qui pensent que je ne suis pas défenseur de M. Kabila. M. Kabila a ses défauts, mais il n'est plus au pouvoir. Il faut rappeler na moto azomi benga moto azobenga bato musu bambwa que M. Kabila n'est plus au pouvoir. Celui qui a des comptes à rendre au moment où nous parlons, c'est M. Tshilombo. Oya comment justifier madame? Jamais na mona mbwa na 18 ans na ye aloba ke soki eloko ezotambola te a akize constitution et komisa ye na pouvoir. Soki moto aza moto pe aza neti mbwa te aboya azala mbwa madame. Mais azui pouvoir aloba changer yango pour na constitution eza ba étranger. Même si yo moko moto auti na constitution na aza étranger te, mais azo changer yango na raison ni mususu nini pour ba américain ba lobby na ye changer constitution pour s'adapter yango na accord stratégique auto signé. Comme si les Américains sont devenus des Congolais, à ce moment-là, j'ai choisi d'être mbwa. Vous comprenez par ici, madame, que nous avons un messier qui distrait les Congolais. Ce qui est lingimbo cannabis, et par votre micro, votre panel, madame, permettez-moi de profiter. Que Congolais vit à Baïlima na utope sabino wa boyebina naza bolo beaucoup to azambwate biato mbwaza la moi na moi ba orientation mususu ayokaka. Boyebina naza bolobo. Tout ça l'effort. Les 8 Yo moto yebi kozala ka victime ya moto yo akosi biso kaza moto zo kanda azanyama na moto yo amikosi ayebite kaza président pour soka yeba kaza président madame alinga ka respecter ne fisque serment na ye madame oyebi eloko babengi serment o to bengi engagement implicite ezaneti contrat au signé na peuple o respecter contrat constitution puis o conserver yango ya alinga a respecter d'abord yango te. Oyebi combien de fois il a tripatouillé constitution na biso mais aboya a conservé yango alinga alungola yango yango na bengi ba congolais les 8 oyo partout dans toute la république na biso basotozana étranger même na panel ya mama madame Bibi Awa tout ça l'effort ne fils que $2 $3 tout tindi tout ça la moi tout ça moi ba kanyote moko to lungola batwana baso bata mateka ya kusukula elungina poto yebi ke moto ya za en face aleki na mbwa motema mabe alakisi biso deja talaka balali bototo mona ba opposant ba leader na kati ya mboka ba mususu babuka na mekolo ba mususu babeta bango ba le real net ndeko sisanga eza regrettable toza na moto oyo même mbwa yo kaka omoni mbwa madame Bibi soko oza na mbwa na yo nengo oza wana bayeka watako ya ko défendre mais soki mbwa komo fuwa yo moko se kaza peut-être na rage o ya biso aza na rage déjà donc toye baningi ya ko benga na ile 8 po moto wana azo mériter mboka na biso te. Voilà ce que je voulais dire madame Monsieur Kabila et c'est par votre micro que je passe ce message. Monsieur Kabila, on vous a tout traité. Au combattant na papa na yo au péril de votre vie. Papa na yo makizara nda zalaka. Mais andimi azati aona mulongo ulinga ko kufa nenge ba mususu bakufa ba masasu na nzela o libera mboka wana tia milité ozalaki orgueil net moto aliki bambo te akuta pays na entièreté lelo ekomi
parti mususu akokaka ko contrôler te mais aza toujours na courage ya koluka changer constitution amona ba opposer bato ya mabe na ye ka Kagame. Donc biso to sala effort to bengana ye congolais image na biso nde zo jouer yo moto bimaka na butu bakulu na bazonyo kola yo moto nde bobenga kinga ke na avenir elengesa ba force du progrès bango wana bakomozwana ba taxe kuna to zala to bima mukolo wana po mboka na biso ezonga po to bénéficier d'intérêt ya mboka na biso. Madame Bibi, la seule manière pour faire profiter les peuples et les intérêts ya mboka na bango richesse na bango eza opposer ba acte public. Ça veut dire vous construire par exemple des routes, l'électricité, tout ça, c'est la seule manière. Mais si tu n'en bois ta alati ba Weston ya batalo ya ndenge nini a conserver les populations na été ezaka a famille na ye. J'appelle maman Marthe et maman Denise, c'est le moment de conseiller votre enfant. Pour to boye ba dé national, biso ndenge to za boto ko sala choix eza clair. Entre république et un individu, le choix est clair. Nous choisissons la république. Et moi, je demande à l'ancien président de faire un effort. Faites un effort parce que parce que les moyens vous avez, l'expertise militaire aux anango, na notion à rapport de force to conjugué by effort na biso. Soutenir bato bazo communiquer net ba mama Bibi. Soutenir ba initiative à opposer rapport de force. Si pas vous-même soyez au four et au moulin, poto bengana ennemi microbe yaza, yo zambwa yaza microbe. Mbambo pe bazwaka ba microbe donc aza ennemi ya batutu nana alingaka microbe surtout microbe pathogène madame futo bengana yika le moment est venu. Merci. Merci beaucoup docteur Kema Fumbe et Ndeko Bart Ozuma Loba. Ndeko pardon Ndeko Bart c'était Ndeko Ndongala. Pardon Ndeko Bart. Merci beaucoup Maman Bibi. Là-bas pro Congo nyonso mbote na bino bisiko bozwami. Mbote. Maman Bibi na salaki ba effort na banda koleka na zalaka direct na bandeko po sané de trop. Na meka ko rappeler bandeko nyonso ba komona muso aloba peut-être zali banda mboka to azala ninga na za moto na za résident siko na République démocratique du Congo. Na rappeler na bandeko j'étais aussi candidat na élection à 2023 na compte ya Union Sacrée. Mais dans ce qui est nous n'a l'Union Sacrée, je me suis dit, il faut quitter l'Union Sacrée pour na buzoba. Pour la Maman Bibi. Lelo, Ndeko Félix, ton président Félix, azo kamou sangate na badia na ye. Biso nyos tuto ya mbango lo lenge moko te. Nga personnellement kamou singate. Pour nazo komona j'ai comme l'impression ya kopesa mon maître raison o abandé kolobalanga ndongala le nombre des examens et des interros faits dans la vie, c'est ça qui permet l'homme à réfléchir face à un problème. J'ai comme l'impression lokola maître talisa kingelo kwa bongo lokola ndeko Félix asala ba examen na ba interrogation mingité aiko bakiselanga bi. L'intelligence, c'est la capacité de s'adapter à des situations nouvelles. Et les logiques comme l'impression, le colan de Félix, boye bito mayele eza vraiment mingité. Na kolobongo pour la nipo, aza komeka ko s'adapter te na ba réalité ya mboka na biso. Aza ko s'adapter te na ba réalité ya ba jeu de l'air ou ezole kasiko. Soki lelo atofinga Ndeko Kabila Mboa nge kamusinga te eza mode de vie na bango. Il dépêche à démontrer biso nyonso alinga ko démontrer biso na mboka na biso tito koma na niveau oyo. Na kozala un peu bref Maman Bibi. Na kosenga la bandeko ya opposition, on a un sérieux problème. Soki lelo majorité en place ou bazo ko ko diriger te mais il y a bazana audace ya koloba parce que l'opposition toza faible du côté communication. Na loba bon bolimbisanga. Na le bon point Maman Bibi. Les autres aussi dans commune on a fandi. J'ai été aujourd'hui face à ba jeune lelo. Na expliquer ba jeune réalité ya mboka. Pourquoi Félix alingi a changer constitution pour afanda na bokonzi pour na libela. Ba jeune bazo be omona que jeune azalaki ignorant. Il ne savait pas réalité zande bon bazo kamwa. Oh, donc so ka changer
constitution lui koloba ya fa na pouvoir obandi kotalisa bango que soki constitution chanzame et lui koloba nyonso ezongi à zéro et kopesa ye makoki ya kozwa 3e mandat pe ya kosala ngozu pour la 4e fois pe idée na bango te soki la constitution bakokomisa mandat ya chef de l'état pour na 7 ans donc tokozala na ye lisusu pendant 14 ans na mboka oyo et les jeunes commencent maintenant à comprendre babeza nde boye yango na sengi na bandeko nyonso ya opposition mais c'est Merlin Vuvu papa Fayulu côté na fandi na monaka siège ya ACD awa mais balimbisanga siège wana ya ACD awa comme si baza na problème ya leadership comme si baza na problème ya communication ba jeune bazo comprendre te pourquoi tozo bunda et na tie ba page na biloko musu na ngola ya marche ya sitting na ba page na nga na tie ozomona ke musu akomeli abi ozoluka kokufa ngape na rekona bike soki na bundeli mboka te nena kokufa te malamu na kufa tango nazo bundela cause o eza réel ke na kufa na assister na puye mabe moko oyo kokomela génération ekoya nsima na ngai mama bibi opposition aza na droit aza na moment ya komettre nièce na ndeko Félix Tshisekedi soki totiki ndeko Félix azwa audace oyo azozwa mama bibi oyo tozomona lelo ya kofinga bambwa eza mokie ekozala pire dans les jours à venir ekozala pire donc on est censé tozobenga bagene le 8 bagene bazala vraiment mobiliser biso toza bato ote ba leader ote peut-être bato tolinga topesa bato te ke tomema bato po yaza na musika aza na ndako ya biso ke non toya tobundela mboka na biso toza kaka na dénominateur commun na biso eza Congo de tata na biso Congo de mama na biso toza na intérêt ya komettre barrière na bato oyo et le mama bibi na kamwisi bato na projeter image na benga ta soi-disant prophète qui professeur Mbata na ces images à l'époque ya Kabila quand on a la déclaration contenue la constitution na projeté yango na TV na tili ba jeune na bibotala ba yoki discours na eneka ba koloba na tie ya lelo ba yoki na bitala genre ya batu oyo est-ce que bokoki kopesa bango babeki po bakatisa tala mutu alobaki soko simi constitution eza lokola moto a abusé pa ya mama na ye si bo Kabila a abusé pa mama na ye mais bino comment se fait-il que mutu obaki yenda za intention mabe ya ko abusé ko gérer constitution pour utiliser na pouvoir asala ki au peuple asengaki ye atiki boni bino ba voter ka biso ke polinga Congo po simba constitution te polinga Congo po sala voix ya peuple bolingi bo simba constitution population peuple congolais to yokana ndeko na ngeska uzwami o tozomona lelo ce n'est que le début soki bato balekisi mamuna bango ya mabe balinga basala toko vivre de pire na fandi na bango na melina bango na yebi comment est-ce que ba fonctionnaka basa ba bonne personne te o tozomona lelo kutu na wala bomoni na TV ki ba fiki Kabila mbwa soki ofandi na bango en dehors ya caméra mama bibi oyoki comment est-ce que ces gens-là réfléchissent au moins vraiment que baza badouté baza plus que même bambo bazo qualifier badou na préféré mbwa oyo azo batelanga lupangu ke mutu oyo azo tika accès na mutu nyonso asala nga mabe mabi faut mettre barrière na badou oyo trop c'est trop tolembi na tuni de komoko lelo ya nabisi ke ibile obi constitution changer constitution oyo esali bino nini est-ce que et 5 minutes de tourner bambongo ti bozo de tourner na propre volonté na bino mama bibi ba sali ba nouveau riche ba milliardaire na pouvoir on attend moké ndeko Félix asa na droit kaka ya kosala ka ba riche soko Kabila ka mwa lipa na poto monu a pêcher au pouvoir yiba na ozwa na yo kende ye etali ete yiba na nazo benga papa Vital Kamerhe silas na yo c'est de trop osana makamba koloba pona nini epoka Kabila banda koloba ozobanga déjà to kufa ndeko Jean-Pierre vous avez des mots à dire toyebani bien toyebi nini bozo kanisa soki botiki Congo ye kufa
église asala oyo alingi tôt ou tard ate banzambe bakosambisa bino mboku eza ya biso ezosala pasi mama bibi na préféré na suka wana merci beaucoup ndeko ndongala ndeko Barto ozwi maloba na yo nde tokosilisa. Mbote mama Bibi Kapinga, mbote bandeko nyonso baza na panel. Bon, makambo oyo, ça ne pouvait pas nous étonner au fait. Nakomaki yango na commentaire nanga ya wana se. C'est une famille qui adore les animaux au fait. Naibite soki bazala na ba pacte na ba nyama. Papa afingaka déjà Lumumba crapaud, afingi mende chaku. Bon, mwana ye kofinga ex-président afingiye Azali Mboa. Bon, ce sont des gens qui ont raté leur vocation au fait. Na évité ce qu'il fallait babanda kosala na bazo bange bazala à l'aise kuna na banyama. Baye na milia batu na ba opesa batu ba kombo ya banyama. Je ne sais pas cette famille là, c'est une famille maudite au fait. Une famille très très maudite. Na évité ce qui ba utana basa bango na matière ni na ebakate. Et ils ont envoûté Batuna Bango, Oyo Balandaka Bango. Ils ont le même langage. Donc, tout ce que les familles ont est Lobaka, Bango Bagobaka. Donc, les lots, en tout cas, sauf votre autorisation, à quoi qu'un DP, après qu'on lit en bois, à qui n'a une toilette, à quoi on présente Batou, déchets, n'a y'en qui est zanango, moutarde à Dijon. Donc, Bakolia na Bango Kaka, vraiment, ils ont ya moutarde de Dijon. C'est pas possible. Mais quand tu vois ces gens-là en train de défendre des conneries comme ça, tu te dis, mais, bah, toyo baka bango, bien toye baka bango te. Tofani na bango, bambola nyoso, na mboka moko. Là, je n'arrive plus à comprendre, au fait. Na komi ko d'écouter na ba réseaux sociaux, hein, bon, franchement, na bimina na matanga, j'ai pas pu aller enterrer mon frère au Congo parce que na aéroport, baninga ki ba lekisanga na kamwa bureau na bango ya simawana, parce qu'on se connaît personnellement na ebele, y compris Yemoko, na ndenge na telemela ka bango, na yebisi bango ke bino bozare sous batu normalité. Ozomon. Donc, je pleurais mon frère loin au moment où je pouvais partir. Donc, bazaba tumoko, naibite fait na bango e kozala ndenge ni, na ba fanatique na bango. En tout cas, je leur souhaite vraiment fait na bango ezala tragique. Parce que ce sont des gens qui se disent, bah, sambelaka, oyo apôtre Paul alobake, bato, il faut qu'on livre bango vraiment na Satan. Nde genre ya bato yo apôtre Paul aloba na Bible que non, bato bazolo bazaba frère, na makambazo sala ya ba démon. Il faut les prendre toute la famille qu'on livrait bango na Satan. Satan vraiment a s'occupé na bango de génération en génération. On a na beza biblique. Parce que non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Batoyo, makambazo sala. Des parvenus, donc, basako, moto, batu ba koufi. Ba militaire na ye na ba policier ba bomi batu. Mais ye makambo amoni ya kokende ko réconcilier soki Kofi atinda bango so Kofi pa sala qui est bien, hein? Kofi sala qui est bien. Kofi sala qui est bien. Parce que loko abana mike kakale bino boya boy. Na période ya Kabila to monaka ndenge ba réconcilier ka Jibe Mpiana na wela son. Ba bengisaka bango en aparté malem ba ya ko brisker bango teke ngana za président de la République na za yanke bo matakuna bo yembelanga e pucha, il était déjà ivre na ba chivas na e parce que mela ba chivas so ya ba 50 ans, donc une bouteille coûte so ki 30 000, so combien. Donc yango e beta ka ye na mutu penza ko mona tête wana na mabundi ndenge komaka. Vraiment c'est honteux, vraiment c'est honteux. Comment nana yebite nzambe pona nini otsala biso na bato boy pays moko vraiment bazui pe direction ya mboka wana famille mobimba mtu apesa muninga conseil azate mwasi ndenge moko mama ndenge moko tata pesa ikaka ndenge moko ndeko na ye ndenge moko ba beau frère ndenge moko belle famille ndenge moko parce que moi je connais belle famille na yebi pe bango ba belle famille tozali na bango proche mais lokola na banda ko lobela bango ba vérité na koma ennemi numéro 1 ba mata na mituka na bang nanga na osala ba course na baba o kaka ukuyo unisaidie liko ntafika kule Liège undiko hapa Bruxelles ukuyo nikamate. Ce sont des gens qui n'ont pas de cœur.
Bah, mité matin, pour certains, oh, papa Bartha Zaka écrit. Non! Chilombo yebi, il s'est venu en gâté. Atika ko tanga ngote pour na tinde la kaye ngote, na ko tika la pe ko tinde la ye ngote. Je peux pas travailler avec des gens comme ça. Na ko kufa mutu ya liboso. Parce que vous travaillez na banyama. Yazamba. Comme ils aiment baza, ils ont un totem na bango banyama na famille na bango de retrouver ba crapaud, retrouver ba mboa, retrouver ba tchakou. Ça se trouve dans leur propre famille. Merci beaucoup, maman Bibi Kapinga. Merci beaucoup, monsieur Barthe. Merci, madame Farida. Merci, Jimmy. Merci, Parina. Merci, docteur Kema Fumbe. Merci, maître Ben. Merci, maman la citoyenne. Merci, na maman Mamika et na bato nyonso. Oh, bozalaki connecté, scotché na maman pro Congo, na pokwa lelo pour que to solo la Congo. Et to solo li Congo ensemble na bino, chers amis, tozo cause la déclaration ya 5 mokolo ya lelo, parce que toza le 20, toyo kabango, bakota li sabiso nini, mais sino biso na bino kota la déjà attitude, tope position, ya bandeko ya 5 c'est-à-dire to yebi biso na bino lolenge nini 5 et couper sa position na yango déjà to yebi même si nano balobi te mais biso na bino esi to yebi position na bango mokolo ya lelo. Chers amis pro Congo tozo zela total c'est que ça va donner, mais sinon je vous recommande sur ma mission TV Yakolanda lolenge monsieur Délice Sanga qui ko mettre à terre monsieur Chilumbai oyo ba yebisaka biso soit disons azali professeur azalaki na possibilité to na incapacité ya ko expliquer biso le pourquoi baza kolinga ko changer constitution, mais sinon na ko zonga mokolo ya lobi pour que na meka kolakisa bino yango à travers ma mission TV ou autrement na ngambo ya Mama Pro Congo pour que na yo kisabino ataba son mais yandeko Délice Sanga quand même ebele. Voilà pourquoi je vous recommande avant ya kolanda intégralité yandeko Délice Sanga parce que ba bengi saki bango na 5 pour que ba yoka bango ba yoka pourquoi bango baza ko boya changement ya constitution, pourquoi bango kuna baza ko linga ko changer constitution, moi exposé wana et que ndeko sunga la bande kwa 5 pour que bakata likambo et bakena ina koyoka ndeko Chilumbai. Vraiment chers amis, je vous recommande ya koyoka Chilumbai. Eza le roi Jules Moniere nde moto akenda kini kuna sans argument, sans eloko moko ya ko commenter akei na ye kaka pour commenter makambo Jules Moniere a commenter kana ba coin et c'était une blague chers amis. Je vous recommande de suivre, mais je reviendrai demain avec des vidéos à l'appui pour que vous mettez bongo kolanda. Ou je reviendrai tout à l'heure na reko bon parce que tout ça déjà le 20. Merci na bande konyon so bozala ki wana tokutani tout à l'heure pour d'autres actualités. Sinon portez-vous bien et merci pour votre fidélité. Ceux qui n'ont s'abonné aux 8 ans et à s'abonner, tous allez long 292 000 abonnés grâce à votre fidélité dans ma mission TV et 300 et quelques mille abonnés dans Ngambo, il y a Maman Pro Congo et 333 000 dans Ngambo, il y a Bibi Kapinga Ngambo à Facebook. Chers amis, nalingi bino mingi natiki bino pour que topema ensemble na bino et tokutana un peu plus tard. Je vous aime. À plus tard. Merci, au revoir.